Tu vois, aujourd'hui, au moins, on a Internet, on a sida, bima. Moi, quand je parlais de cette histoire de sidatique, sidonie, au moins, que tu peux on a ça, il faut que un prophète. Prophétesse, magala prophétesse. Na le bango que mukono la la mabe na la mukano na otanga bato ba malade na YouTube. Oye bisa na lo bango na otanga. No boki la glow lengi tonne. Te ngata ko mom. Jael show. Tangi ko mom tuta. Biso to rara deux personnes no bana ba sida. Aka glow lengi pe de même. Bi to occupé sous ba mida bango wana donc. On a mida pe la kati. Pour dire qu'il y a une liste parce que mida pe na sida. Ko liste wana ba sali et suki wana te. Non ye biso que il y a des nouvelles pour to bito panzante que no so junior eza mabe. Ba voix c'est Ali. Ba voix c'est za oyo ya Gabi. Qui ba voix c'est tozo zela. Nous on n'a pas de problème. Nous on est juste analystes et youtubeuses. On a juste besoin de ces voices là. Ba il a biso ba voice. Karine Madon te demande juste le voice. Avant ngana lobali comme na yo pesa nga preuve. Tout le temps ça quand on va voir qu'il maladie tout a peu betamboli na biso. Pour deviner ngeza que non so ka ça ba preuve. OK to tseya Gabi na mutala ka to loba. Manike na Kisinjora mamna bango na kota te omuna nde basaba ba yoyo te baba ta buzz lelo kofelo media telemeli wera ki azala formateur te soki azala formateur faka yemba lokola ba fere yemba lokola ba héritier. On parle de formateur. Sivi yaka Sivi nana tonya wana posa bolingo. Amerike balobinga no tobeta tour na planète Vénus Mars CP Jupiter Ousmane bamababa tata bamabandeko bana mikolo pe baleki boyi baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bubuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel. Tu vis site ya Maman Nabiso Sylvie Lukeba bolingo ya handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. La officielle TV Mode Sylvie TV. S'abonner na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner boya ebele. Boya hésiter te boya s'abonner bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner ba diversité nyonso ezali makambo kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Lukeba bolingo ya handicapé Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone YouTube oyo bozali komona ndeko nanga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo pema. Voilà, très cher ami, merci beaucoup. Merci car je sais que vous avez ébélé à la biso à la CV Mode Télévision, vous s'abonner, vous partager, vous commenter la bino vraiment et ça la biso bien, vous avez ébélé au bout la biso pour soutenir biso. Je vois au numéro 1 Maman Sylvie Lukeba, bolingo handicapé, Sylvie Mode Télévision vraiment vous s'abonner et ça biso bien. Je vois Fallon Lams depuis quelque part, Bandal c'est Paris et puis bino nyo surtout vous allez en biso ana pour na ba conseil. Vraiment très cher ami, naibike vous avez belé oyo boyebi makambo s'est passé. Mais je suis pas seul, je suis avec Magali Kongolo Black Chana. Tomeka Osolanet au kota kota. Par rapport à l'actualité oyo est concernée guerre entre Yagabi na Karine Yamado, to kota kota affaire Kisinjora na Manike to kota kota potoyeba vérité
eza wapi. Magali Kongolo juste à mes côtés. Tokene Mbalamoro, Magali Mbote. Mbote Junior Dao Mobutu, Mbote na babonné sur Sylvie Mode. Les chaînes Sylvie Mode, Mbote na babonné surtout donc na rane son na Mobutu à chaque moment. Bonne santé. Ça va par la grâce de Dieu, on est là. Nzambosa Ngolou, Nzambosa la grâce, on est là, on se bat. Donc Oya Plateau na biso à Sylvie Mode télévision, to créé donc comprendre rien. Donc to créé moi ba idée. Mais Magali Kongolo tout le monde qui oui, tout le monde qui yo par-ci par-là dans ma vidéo, il y a qui guerre et qui zongi mais tout le monde Magali Kongolo moi qui m'y côté n'habité au bomi moto to et ça ndé. Bon Junior Dao, faut bien comprendre que Magali Kongolo la mutu na créé un problème c'est. On a besoin peut-être dans na carte ba problème to dans ba miniature hernion surtout. Mais quand on est tous les longs ils ont connu et ça obligatoire. Donc au cours on appelle au moins mouké et créer buzz et créer makelele. C'est un peu ça. À doser et le côté pour mouton bangi sanga zalate. Mais ce qui moto équité parce que bah adversaire bon on va comprendre que no bitumbo za niveau na bangote parce que ngai ça bat pas bunda na faut appeler na niveau. Si qui est moko concerné au comité pas koko na bango ata la YouTube te. Na lo barakio ngai hier yo simi mwana ngabo mwana ngasala na YouTube. Sala nini mwana ngai ko sa nini beta koko moi te ko so malédiction yo fingi mwana ngai fona bisa koko ameko mkono ozo na beta ye oui beta koko on comprend que ba adversaire na nga bana bango léger ba ko kana ba makambo te alembi na ye alembi akoka na ete amonge Magali a trop puissante bisa que yo mo munene mutu na niveau akomi ka longoli ba masika na caleçon pour dire que non mutu beta leki marasi. Pardon, excusez, les Kelenga na mwana mobali atikali na caleçon zo beta libumu boya sin pena ya ba PD. Est-ce que c'était signe que tu as faiblesse non pour dire que non muto bundana leki on a makasa commission na niveau na parce que nga Magali au mona nga na déplacement na longole lamba pour na répondre mona na te na ganga non ino ganga te pour na répondre lo ba na douceur oyo bimisa mais na douceur lo ba na douceur oyo sentir ya tomboka mito dire que non allégé à niveau na ngati na niveau ya guerre akoka te parce que surtout ça la guerre yo yebi to sala ba guerre émission liboso ya manga na vieux yebi guerre na créaka olanda ngai pas vient nga Herman Kasongo na pesi mboti oyebi guerre ni na créa na ningi sapena wana ba série wana ba ningi sa te ba ken pia na ba sa elo te Magali nga la seul na loba na ningi sa o sangate ba lala te mwana mo boye manqué parce que bano boye na sima na ngamo na pesi yo cours pesi ko oyo lo bana oyo ngamo na pesi yo cours tanti Mireille voilà tanti Moura o pesa tanti Moura ku tenga na ebi Mireille ça na ebi tanti soki mwana olo bala ti donc pour dire que ngamo oyo na pesi yo accélérer cours ta parce que yo ka songa na pesi yo cours yo le kanga na lo lakisa chaku ko lo basiko il faut s'attendre qu'à au film lo bakate yo kasi malobo chaku lo ba limited basa chaku nanga chaku to benga ka to ba chaku aza maloba juste parce que aza animal. C'est un animal, on pensait même pas qu'un animal ne peut parler. Il y a un cas où il s'abat à Mokil. Mais chaque fois, tu es normal, bon, le bâti. Parce que biso toi en haut. Mais il y a tout ça qu'on apprendre en haut. C'est une différence. On va dire dans l'accès que ngam na la kisa ko loba. Moi na bela libo ma paye moi zo benda koni. O Magali na porte plainte na finga so bemba ko connaît maman no kendo porter plainte na ozil. Voilà. Fingi et bembe. Magali Kongolo, on continue avec Black Chana. Comprenez que donc c'est Magali Kongolo. Pour y a l'obara, il y a à l'aise dans le micro. Donc dans le micro il y a Junior Dao Mobutu. Mais on continue avec Magali Kongolo. Magali Kongolo. Oui, moi l'actualité est belle. Nabi Mikolo pemi par rapport à la guerre wana banini. Tout le monde peut être vexé, peut être bendine konika ndotoloba. Mais Magali. Pas Magali Kongolo. Et ça on a payé parce que Nazara Nazemi après na yeko bota na ba difficulté belé et puis Nazara na ba problème tellement belé na botaka ça fait que ne fait na doser na temps mais na ça bonga na maman na nyama na tumbanga so na koti guerre na yaka. Magali, moi souvent je viens chez toi na mon bébé na biso ya métio là tout le monde appelle suginde lingama mais qu'est-ce qui fait qu'il y a ici ça plus aftinga maman na o ezala nini eza jalousie muto otika la bota te ye mono maman na ya bota ye maman a boti à ça la perte na vie maman a boti à ça l'échec parce que il y a des échecs à vie à muto pour ça boti moi na bien pédé des échecs à vie
parce que maman na ya bota échec na vie kasi muto abosi mwana normal au sepia ye mo atala ke vie na les échec ba pedi botalo $30 te ya de pédio bazwaka Kevin Love bazwaka parce que neti yende penanda zwati to ba pede be boke ba poto pété boyet yenda zwati tiero na kishasa yo pede ba tinero $30 pour fingamo pour ta crédit au fingamo tout ça pas de sens donc c'est échec en fait muto a monde qui a un échec na vie a finga iloko e simba so ya baninga simba yo kote la ngoka kento kota la mamingi na YouTube est synonyme ozwate na vie kaboli baninga bato be division kisongi azo yebisa yo que non toka so ba onde bazaka bazoba ba maile te ba comprendre te kile bazala bazoba bazara bazoba ba maile grâce temo bazara bazoba ba maile te pourquoi magali okotala mamo pourquoi non ba que ba grâce temo azara zoba nabi bazalaka na c'est au pluriel ba malika mona ndenge le kaka avant ya wana banga ba comprendre que c'est pas quelqu'un à kobenda pembe mais yo mode que muto place toi le kata ba camarade na ya karta kabola bango puis boyoka ma solo mais vous continuez toujours à faire confiance à cette personne c'est que vous êtes bête bon maïle état vous comprenez ce que les faute na bango te il faut ta malédiction là peser ba mo bimis mais moi je pèse toujours même ça va vous êtes de bêtes je dis pas qu'ils sont bêtes dans le vrai sens du mot mais je dis bêtes par rapport à l'air comment on dit imprudence en fait. L'air imprudence, c'est une façon de parler, c'est une métaphore pour dire que non, vous êtes tellement bête. Ah bah ouais. Ah bimisa ngo zo idée wana ndeni. Yaza na idée fois zo cigarette on met la. Leko finga maboko kwa rallonge kwa elima. Leko. Après on s'en fout de lui. Vraiment, merci très cher ami. Donc là c'est Magali Kongolo resté scotché, cimenté du début à la fin. Donc Magali Kongolo, moi bamamé belé, tomoni guerre entre Lelo et Gabi parce que baninga ba la batu ba la to ba comédien so ba la pourquoi ka Gabi aujourd'hui hier c'était Gabi et Diana Lelo Diana tiki biso pe à son place Azali mais aujourd'hui c'est Gabi na serna biso Karine Amado qui comme makambo ya ba maladie Gabi abwaka maladie moto epeli na marmo nyonso to na histoire nyonso to yokolo banini to omona ondeni. Bon moi je dirais que ça m'a comédien. Il y a un comédien, un comédien. Tu analyse na yoka. Tu analyses na nga ngwana na opeso, nga comédien te. Je sais quoi dire parce que ma nabi so ba YouTube, je moi des comédiens vandi ngo ba sele ngo mission de des comédiens ba lobela. Jusqu'au analyste ou journaliste. Non, on peut ça venir point de vue parce que biso on dirait ba mon abiso moi genre. Donc moi je dirais que eza maramba ba comédien qu'ils essaient un peu de trouver un terrain d'entente par rapport à tout ce qui se passe entre bango. Ba mec un peu solo là. Tu vois aujourd'hui au moins on a internet ba sida ba obima. Moi quand je parlais de cette histoire de sidatique, ba sidonie, au moins que ba to be bandimela ngate on a ça ba tunga faut comme obenga nga prophète. Prophétesse pena ote magala ra prophétesse. Na lo bango ke mukono la la mabena la mukano na otanga bato ba malade na YouTube. Tout le monde na mona ngo roi li. Bato ba malade na YouTube. Na yebisa na lo bango na otanga. No boki la glow lengi tonne. Te ngata comment Jael show. Tangi comment mutu ta. Biso to rara deux personnes no bana basida. Nga na opesa exemple na nga mais yo ko motanga nga na tangi comment mutu. Te ngata mususu na presse. Non, moi je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Je n'ai pas dit aussi que Nando Benamutukinga ou telle personne. Non. Moi je juste dit. Selon l'information. Non, moi je dis quand j'avais dit que il y aura un jour non là la mabe non do kana yo tanga ba komba ba na malade. Ba bandi melenga te mais preuve net au monde ba kombo zobima. Moi je cite le nom de personne. Langi Jael Show. Yo mutotangi. Mais Jael Show abimina nani abimina mobali ou abimana mutaza na sida non. Voilà ndé balobaka. Langi pe de même. Bito qui peut suba mida bango wana donc. Na mida pe la kati. Pour dire qu'il y a une liste mida pe na sida. Ko liste wana basali et suki wana te. Non yebiso que il y a des nouvelles pour soto bito panzante que non sauf junior eza mabe makasi.
yango toloba que non ba make un peu na zonga ba comédien essayer un peu de trouver un terrain d'entente parce qu'il y a d'autres vérités o ezaka bino batu boye biango to batu bino so ba besoin yebango boter ba vérité bo bongi ça c'est un peu ça c'est tout ce que je peux dire à Karine Yamado et à Gabi. Je connais pas Karine Yamado particulièrement, il y a Gabi je connais topé sanambo t'aimais pas to so la raté donc pour dire que ba trouver qu'un terrain d'entente je vais mettre un peu ko là donc c'est un peu ça. Mais marambo lobama ki wabi que ya Gabi parce que Diana comme li sola Diana et Bimna Kati parce que il y avait eu quelques il y avait eu mes attentes ba dispute entre ya Gabi na Diana lelo Diana atika biso akota na sama bele yango lelo Karine Yamado tamsusu abimisi kaka to lukaka te to tiaka bangi peut-être il pas landa Diana lukaka te to tiaka Diana déjà to lukaka te to tiaka batu banto to lukaka to bisa bando ka vi na biso ba voix Césali ba voix César oyo ya Gabi qui ba voix Ndela tozo zela nous on n'a pas de problème nous on est juste analystes et youtubeuses on a juste besoin de ces voices là ba la biso ba voice Karine Yamado te demande juste le voice aider biso sunga biso pena sans raison to pesa raison na yo yela biso ba voice wana mais to lukaka te to kotira bandoki pendant que biso moto otambola mabe so otambola sa kindu Karine Yamado otambola mabe bon junior s'il te plaît je parle pas de ça auto na point de vue na nga pesa point de vue na nga nga otanga ba comme na ebité nga na pesa na so ça l'analyse na nga na bi que non so ki ba voice c'est ça que c'est vrai que ya gaba oboke ba maladie so quoi que ce soit aya na ba voice to ça live to ça ba émission to ba ya Gabi oza mabe ya Gabi osalibo ya Gabi osalibo Diana lobby on a TV a rekosaté yango na lobby aye la biso ba preuve c'est tout ce qu'on demande ce sont de preuves sans preuve za to pe ses raisons non on peut ses raisons mais quand il y a pas de preuve comment est-ce que to kondi malikambo to monité na YouTube l'autre comment on a matière il y a preuve avant ngana lobalika na yo pesa nga preuve la question que makambo yo lobeza solo mais ce mambo lo balanga ozoya webisa na munoko de bouche à l'oreille attends qu'est-ce que moi je peux pas croire à ça mais to luka pété on dit marara Karine Yamado so ki lelo na ba na lobité na on dit makara ye na on dit maniye ni ya Gabi bango nyonso na mutu on dit maté on a besoin de preuves on doit voir de preuves ezo siwe que non ya Gabi asala ka boy tala ku tu preuve yango ba voice yango un point très to pesi prévenir puis to zuya Gabi to ko tsayi wana to ko zongi se pena na nzela mais quand il y a pas de preuve vous nous demandez à croire quoi to ndimelo tu sais to ndimelo tu mais to luka to saka sika se ide na to luka to saka pe bando kité na makambo nyonso tout to luka to saka ba bokenga maladie te to ta pe be tamboli na biso to tambola ndenge ni wana Diana tambola mabe na éviter dans le basouté quand je peux ça question je dirais que merci je sais en fait te donner mon idée pour ne faire comprendre batou ba me kapé ko fungola mémoire na bango mais oh mémoire pourquoi ça allusion que ba allusion te bien dit je dis que ceux qui mutnani Karine na ba preuve ya na ba preuve to PC raison mais d'un côté tu peux ça va conseil de tous les deux côtés tout arrêter que le bibon to bien ça raison non c'est être bête. Comme on n'est pas de bête, on doit donner notre point de vue comme ça. Point de vue, que non, ce que ça va preuve, ok, tu sais, Gabi, non, tu as la carte au loba. Et tout ça, s'il faut qu'on finga, tu finga. So preuve exacte, tu as la bango moko batuba, que non, bobongi sa betamboli na biso. Pour yo kenda koza mibali, to yo kenda ndaka banganga, to yo sala rabo finga, rotonga rabatu, biso to zala kate. Peut-être que ça, ok, non, c'est lamba mutu mo, bobo keleke maladie, basaki maladie ne lamba wana. Eh ben c'est maladie ne lamba na ye mukolo lamba la tite mais yo ko sengela mbo defaki erozo la te lamba ozu maladie ba ke non mutu bo mutabokelo maladie mais non peut-être ozo ke lamba ba ko pesa ba taki da maladie na kati. Il y a des coïncidences à beaucoup de choses dans la vie. On ne doit pas seulement se focaliser dans des bêtises qui n'ont même pas de sens. On essaie un peu d'élargir notre pensée. C'est-à-dire que fungoli horizon et mitou na biso comme on le raisonner. Ah wa boy mutu raisonner bongo. Moi je sais pas so patino so doit raisonner. Nga raisonner moulay mingi. Nga raisonner moulay mingi. Nga so tike nga tana raisonner bon no fungola. Tata pesa comme rare. Et ba bêtise. O esa Karine m'a donné à Gabi ezara ba mema ba sentiment kanda. Il y a juste kanda muteme mabango. Mais so ba vanda bien ba raisonner ba moins que ça kanda buzoba. Voilà, merci. Là, c'était les propos tenus par rapport au sujet à faire ya Gabina
Karine Yamado, mais Magali Congolo, Nabi qui vous a mieux informé. Nabi qui Oyebi Maramon, très bien, aujourd'hui Maramo, il y a un phénomène Oyo, Nde Baolobake, qui est le vrai formateur. Est-ce que formateur, asika ya kosa Marambo batutu basalaka, tu es à canaliser mututo, orienter mutu. Lelo, tout le monde est entre Koffi Olomide, tout bana ya Koffi Olomide na bana Weranson. Tu éviter qu'est-ce qui se passe? Lelo, Koffi Olomide a téléméli Wera qui azala formateur té. Soki azala formateur, il faut qu'il y ait un balogo là bas faire un balogo bas héritier. On parle de formateur, on parle pas à voix. Ma professeur est belé ba na ina balakisa bato yemba misupe so yembi bo yemba roi casserole. Ay bo yemba te. Ay ba roi nzungu bo ta makelele. Mais attends la musique ebi que non so mutana voix bien so na bia ke na timbre o ekinde bien. So ake na do so avec na fa mi ekinde bien. Eza koza formateur eza ko lekoyeba oyemba te. En quelque sorte former mutu eza ko lakisa mutu nzela. Et non koyeba koyemba. Mais Koffi Olomide na wera, je dirais que Koffi Olomide na wera peut-être un problème sous l'équipe marambona ba loba. Mitema mutu imde mutaiba mutema. Koffi ebi pourquoi ça ko attaquer wera pas ebi pourquoi Koffi attaquer. Mais on dirait Koffi attaquer wera un peu trop na vie. Le grand mopa oza mukolo ba wera, oza papa. Mutu okola, il faut ça maman mutu okola. À un certain moment, il faut arrêter avec de bêtises, arrêter avec des conneries. Du genre venir à comment kota moi eloko moi ezanga nango tina polémique créer moi polémique moi au bon moment oyo et ça même pas na sens tous en besoin nango té tu vois. Et puis Koffi c'est un provocateur, là tout le monde le sait, oui. Le grand mopa c'est un grand provocateur, mais aussi a dosé moi muke moni moi nana moi si ça comme à niveau moi bon avis il faut y canaliser ba mamsous ba émotion musu faut y canaliser to éviter nini ça Koffi bongo mutu nyo sala muka jour chaque jour la muta mukande monter to éviter la muka ndé nini pour les émission comme à niveau lo ba bongo mais to sera Koffi Olomide que ba c'est le bazar ba mal bouche ba impoli ba Bill Clinton ba impoli ba faire rigolo ba impoli ba héritier ba impoli ba na wana ba garçon na wenge balinga bango mo ba finga wera ba sakane me balinga mutu so ya mwana nyo tu ye mo finga papa na problème te so yo fingele papa mo na kabi a balukela yo donc pour dire que non Koffi Olomide doser moi muki avec des bêtises qui n'a pas de sens. Vous avez besoin de ba concert, vous avez besoin de belé au salon monter, tu en as besoin, il faut le faire, arrêter avec de bêtises, donc c'est un peu ça. Voilà, merci. Donc, bien réfléchi avec Magali Congolo. Donc, question Yasuka. Ope Tomoni. D'autre part, on dit que Mouta Kento, et moi, Koumisi, et moi, Bomi, tu es battu à faire maniquer. Kisinjora. Et moi, Koumisi héritier, et moi, Bomi héritier, et moi, Koumisi, Kisinjora, et moi, Bomi, Kisinjora. Lelo, albi qui potoana, il faut qu'ils aient héritier, mais mandez moi, nanaï. Ou soit hérité nani qui sinjora lelo soit que poto ake parce que comment prince Babia a sala to apporta ebele yango hérité talibola mwana amemi qui sinjora vrai ou faux manike na qui sinjora mamna bon na kota te omona nde basa ba yoyote baba ta buzz mais moi je dirais du côté de Maniké par rapport à héritier Watanabe. N'a pas ça bon séjour na ba héritier Watanabe l'orchestre depuis Paris parce que là déjà à côté de Paris. Je dirais que Maniké elle a un peu du mal à supporter cette histoire. Il y a aucun été mais Maniké le ce qui moi non marambo bébé c'est par rapport à te dire maloba na monde mte bébé sa maman moi na yo maloba na onde moro mte zonga sa moi non na sima maloba na moro nde mutu esa ke moi na no makamne ke libosote mama zala raboete. Maman alingi mwana na yake liboso za loba mabe pona bana nita te oloba mabe te mo finga bato bako bongisa via bano eza ko finga mwana oti junior ngam na kabela mwana 1000 francs 2000 francs yo za na ngote menga yo ko mo finga ngana pesa mwana non pesa mwana te c'est clair mutu nyangwa linga ba finga e to lokwa Maniké afingi nganga héritier Watanabe na bangi Maniké na memi prince Babia poto attendez pona yona prince Babia boba na boba biloko te héritier Watanabe mais soza bezo ba selo bola mo pona mwana
bapulsion na wana ya bakanda wana ezakoza besoin koloba kofinga soki comme na niveau ya bato misusu sautaka ta page ozo obligé à répondre à la question nyonso tout te tu peux dire c'est voilà non répondre aux questions te nana besoin de répondre ngo te baotsa mundu ki te po balobi so ya makasi c'est que Prince Babia vit aujourd'hui c'est grâce à les fautes à maniquer excusez akende pas falli pour pas la même chose na été soit côté orchestre on t'a côté raté ayo ye héritier watana be mwana ye na été so mwana pe akanisa lokwa soki ayemba lokwa tata bango ye pas comme Babia c'était Babia à l'époque et Babia comme akufa kité Babia akufa que ça rien du tout Babia ça c'est le côté comme le papier. Calme-toi un peu maniqué calme-toi tu as besoin de il y a ba non mais calme-toi mon caméra ils ont quoi bâtir drogue na kati so bâtir en chose maîtrise tu vas dire des bêtises au tourner langue cette fois mais maniqué calme-toi un peu héritier Watanabe n'est pas ton ami ni toi je dirais aussi qui Sinjora Fali pour pas camarade noté Koffi Olomide camarade noté ba tout tourne là te pour héritier mais mieux au potonner bango bazanga mbongo te batala ka ba comportement na biso ce qu'on donne c'est ce que bazong c'est la biso biso to pesa image wana. Non, peut-être. Il y a une image que nous avons fallu. Au fin, il fallait comme une confiance, parce qu'on fait même poto facilement. Pour y en a fallu, bébé n'a qu'à l'ikamba poto. Bébé n'a qu'à l'ikamba ya poto wana. Je pense que Koffi même poto facilement. Bang à pèse. Qui Sinjo Raye a raison parce que l'élo, bah il faut voir ça dans l'orchestre wana. Pas héritier que tu as salé on te mérité mais na poto. Là ça fallait même la place à Koffi. La promotion droit chez. Ils étaient là nano. Fallait mon nano za promotion. Avant que Sinjora bandolobela, il fallait bimisa liputa est-ce que Sinjora comme il pas Koffi et pas Fali non ça grâce à qui Sinjora les lots bat baroma maliputa. Zela non ndenge nini. Arrêtons s'il vous plaît, arrêtons avec ça. C'est pas moi c'est qui Sinjora qui a dit. Mais c'est faux. Je dis que c'est faux, c'est ma sœur tout sur la bière Christine mais c'est faux. Attendez. Liputa bimi fa ko nani ki Sinjora azana no pas jibe mpia na longwe non ta. Je crois que c'est mieux que RAF 4. Ndé kolongwa akomo yé pas fali. Promotion ni liputa se bima to yembango. Ayo ya soki 3 mois après liputa ko bima liputa c'est ça liputa avec na succès mo immédiat instantané et bimi mbambo ba ko mo mbango c'est succès fou. Attendez, quelle promotion ça là? Quelle promotion ça là? Vous avez pas Michael. Moi je me on entend Betara Izara grâce à qui na ki Sinjora ndeni ya pesa mbongo ba tourner clip. Depuis ando lika ba émission ba série wana. Place à Fali pour déjà dans quartier la ayembi soka sali vocal la pambele ki na nzemo mbana kitoko to tika ba aventure ko. To ba makambo. Sinjora akosi biso. Akosi oui. Ba musu ba botama na betoile na bango zara bongo. Ezo biso ba magali kongo ngana ko sa 3 mois na leka na TVT. Mukono leka so na lobby ka eloko yeba ke na mata ba miniature nyonso to. Et ça la base magala lobby boye. C'est comme ça. Ba fali pour bota man étoile na ye. Azali na quartier latin qui Sinjora ndose la Koffi fali pour pas promotion azali na quartier latin. Est-ce que qui Sinjora ndose les promotions azali na quartier latin? Pour Koffi na qui so fali ayembi na ba riziki on a que ça ka vocal. Et l'équipe a vocal ba nyonso ba yembi bien. Mais o yembi mais lengole ka ba tout ba yemba ki toza sérieux. C'est en sérieux. Li pour te bimi qui Sinjora zana na BCBG. Allongwe non te. Continuité de banze mon soeur droit chemin demander qui Sinjora longwa yo kota. C'est pas moi qui Sinjora qu'on a acheté les poutres sérieux. Ouais, non, toboité. Azaki na quartier latin. Abandé ko bénéficier na moto wana ya quartier latin. Maintenant on sali orchestre. Est-ce que tu sais au moins que non, il y a beaucoup de Azali a besoin de soutien. Prévenez abengai ba musicien quartier latin. Non, attends. Soutien zarama bete lisapimo longola facilité. Lisapimo longola facilité, c'est clair. Attendez ngazana na orchestre na yembo. Que droit chemin ba soutenir. Attends kombo nyonso fali ya salarana. S'il y a pas de musicien ta po ba ça les cœurs. Et Simbate faut le croire ba musicien ba ça les cœurs. Et Simbate. C'est pas parce que bango bazaki basa te dire que qui Sinjora a apporté ebele pe na toi. Apporta et l'autre côté parce que pesa mbongo clip te ayemba na studio te mi kinza fali promotion. C'est là mi kinza fali pentaka kuna razo sala zo ayemba. Laisse ça nini. Oh non yebi soko yembe penti za. Fagali Congolo, comprenez que c'est l'ambiance hein. Je te dis, azarate. Fallait risquer ma vie na azara te to sika ba sentiment. Quand fallait ça publicité ya nini ya Miesta ya yazaka.
Miesta kitoko. Na mutu asaka publicité milika pa mbezanga tine ça c'est. Mais sérieusement, qu'est-ce que c'est les promotions nini? La boule so basirana. Miesa. Fali ata basala promotion te alinga zaka fali pupa. Totika la biso, y a pas match, y a pas photo. Qui sinjora ata bomaka nzoto basirana nyonso tout. Alinga ke poto kana 2022. Eza ndenge komama na vie na ezara bongo. Maman, c'est ça destin. Ne cherchons pas à chao. Aujourd'hui, elle regrette que les carnets passent à battre dans le BCBG dans le quartier latin. Wata, ça n'est pas ouera. Aïe, mes potes, pour regretter. Non, regretter battre dans le passage. Parce qu'on a qu'un ni pas oublier pas un musicien. Simple mouton, non, mais pas. Président groupe. Azara boy, non, pas ouera. Parce que hier, ils ont regretté le quartier latin. On a Wata, ça n'est pas ouera. Wata, mes potes, ça n'est pas ouera. Tout le monde a sentiment. Et là, on a attendre, on laisse le temps au temps. Et ça qui temps a été. Toi, qui n'est pas toi qui s'est jour et quitté. Moi, je me suis dit, n'a raté les watts des journaux, tu penses que les journaux, les rata moutouté. Sur les a yo, et recoute à l'angle zui, et qui n'a yo. Et ça qui jour n'a été. Jour n'a été, on a commis en 2022. Il faut qu'il y ait des poteaux accueillis, poteaux héritiers Watanabe. C'est comme ça que Dieu a tracé, même héritier de Watanabe. Le bien, on a besoin de Manzambe. Et on a tracé qui yango. Ton a fait que poteaux qui yango. Attendez l'héritier Watanabe. Le coup est en 2022 que poteaux. Attendez n'engue n'a pas soit quand il s'est bon que poteaux. Voilà. Merci, donc très chers amis, nous arrivons bel et bien à la fin de notre émission. C'était Magali Kongolo Black Chana pour votre plaisir aujourd'hui sur Sylvie Mode Télévision, donc avec notre maman Sylvie Loukeba Bolinga Bandicapé, Fondation Mobimba, Sylvie Loukeba Bolinga Bandicapé. Ouais, Karine. Ouais, mère Nabiso à la Chine, oh les lois ça là qui janvier, Azwa Canyon. Ah, ouais, benganga wana to ça na émission, maman Sylvie Mode. Maman, d'accord, maman de cœur avec toi. T'es maman là. Na okande ba lo baba singa rayo sala nga pasi. Ah, ça me fait non. Ba sérémonie pas mida. Nzamba ofuta mida monité. Nzamba ofuta. Et puis que sambo la mida. Moi battu so ba luka ba humilier batu na vie. Maman mida wa si d'ailleurs que là. Na tinga ko ka na internet bon yo ke banga cachoté. Na yo ko na internet bon na lo bango tonga na yo ko na internet. Nga elo bien ngote. Batu ba lo bango na internet biso ndeto za ko analyser. Na bika que non et sala nga pasi. Komona ninga finga mama wana. Mida soko te ya mate mambo bando mono eze bande na ebisaki ye na esa mida ngabi bat musu na vie ba finga bango te o finga biso Magali Kongo à l'occasion de rien du tout likambo ebi mutna makolo to finga berisi watana boza sida tanga garçon sida wa kauka o finga fali kwa pede nyama o simba fero finga donc attends et puis sikoyo Nzamba linga ba meka excusez nga na terme je veux dire Nzamba linga ba meka na ba handicapé te ba meka na ba orphelin te ba meka na ba veuve te bato bazana makasi te so yo sala ma benza ba frapper o mabe humiliation ya mida eza humiliation grâce à moi na pona vie nanga o humilier nga na eloko na kenda na buka mabolongo na jino na sala 2 semaines na liarte na prière pona grâce temo na prière nga binza me humiliation de leka o yanga na makasi lelo c'est pela na grâce temo lelo là parce que humiliation na ngai il fallait longa na humiliation na o e fait leka makasi o ya sala nga na vie yango mona rango moi na vie so muto yebi vérité mondi mo sala muto mabe po ayeba vérité ma mutu na loba yebi ke na kosrate pe na benga na yebi sara mandima ba humilier na ba magistrat na bango ba yokanaka basala age mais na kende pa nzambe nga binga na ofunda te mais na mona humiliation ne leka yanga. Aujourd'hui tu es contente? Très contente. Na m'empêche comme la mida je suis trop contente. Tout le monde doit payer son dû. Sur les grâce témoin tali par rapport à ce sujet on est auto passer message soit bien singo pardon ou accepter. Senga ngate. Ata senga miso batute mais na yebi ke ayoka passe tous les jours. Et puis yebi nzamba rappeler à mutu ata ndo to ndo rappeler ko sa mutu mo mabalela na kombono. Nga Magali na rabongo. Nga lela koma mide. Mamu na mona mide nga lela komone mabe osakanat. Na tepe na pso. Nga binzambe ye famu nango. Ye famu nango. Yandi make ye ba limu c'est ça fait 8 jours cette émission. Dès la peine à combattre Tanti Mireille.
te ye na lelaki te ye na lelaki ye na olelandi ye na réglera ye kaka ngai ye deya na régle ye kitoko ya bato mosu okolela ye te parce que po abima bongo ndenge aza oyo mama na ye asala peut-être ya masumu mama na asala nde ebimisa ye bongo nga na olela su mpo na ye te ye deya masumu mama bango yango yana ebima ya nzoto ne ye fo azalaka bongo. Face à la Bongo Magali, nous sommes à la fin de notre émission. Je t'aime beaucoup, maman Sylvie Maud. Ba gros bisous na yo. Ba bisous na ba tunyo surtout balinga Magali Congolo mingi mingi bo s'abonner à Maga Star Télévision, la chaîne YouTube na ngai. Dans makambo ezali. Merci beaucoup à Koja Kabuya. Muto gérer lenga Koja Kabuya, garçon de disque. Muto gérer les biso mikolo makambo ya monétisation. Merci beaucoup pour la nuance au sali. Merci Nzamba Pambolao. Puis voilà mon bébé, mon amour de fils. Enzo de Souza ya Tiola ya Pembe, bébé aux cheveux bouclés. To bota non internet, moi na cheveux, moi na métis aux cheveux bouclés. Santi bébé, souke lingamba lingamba. Ola nzamba la pa. Et lingamba, Enzo. Merci beaucoup. Sinon, merci beaucoup Junior Dao. Merci. On a plateau. Maman Sylvie Mode. On est ensemble, Maman Sylvie. Donc là c'est Magali Congolo. Magali Congolo, donc vraiment a passé message naé. Moi je vois Nabi plus fort, plus que les mots forts, Balobi Prince est au cause de l'honorable, Balobi Noir mais beau, mon vieux, Yakati, de tous les temps, de tous les jours. Prince est au cause de l'honorable, garçon Bayemba, Yemba, 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 Tilelo Namonorabato, Prince est au cause trop fort. Balobi agence Yara Moko Canada, Kin Canada, Balobi Kimia Shipping, Botinda Bakoli Nabino, Hirokoma avec assurance. Là je vous dis au revoir, retrouvez-nous toujours sur Sylvie Mo Télévision. Bye 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 bye. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel. Tu vis site ya Maman Nabiso Sylvie Lukeba Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya, bossa abonné la officiel TV Mode Sylvie TV. Bossa abonné na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner, boya ebele. Boya hésiter, boya bossa abonné. Bossa abonné, bokozwa makambo ya kitoko. Bossa abonné, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Lukeba Polimo ya handicapé Maman Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya bossa abonné.